Bandiko ya lokola Congo TV.com nde te bino toza na cadre ko toujours information tu vois qui koluka sœur Rachel Makonda parce que tozui
ba nouvelle moko bien mpona ndeko na biso mpona sœur na biso mpona mwana na biso oyo toyebi ye ndenge abandimaka musique ne na Hollande toya plein de répéter tosurprendre ye yango tokoki tokutana tosola toyoka sikoyo nouvelle oyo tozwi so ezali ya solo sœur Rachel Mbote. Mbote papa Placidi de Jésus. Mbote na lokole congo tv.com et na mbote na balandi nyonso baolandanga c'est Rachel. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu na lingi bino mingi na kombo na Yesu. Ok, merci sœur Rachel. Vraiment tout c'est comme est-ce que c'est biso santé nous allons ndenge nini mikolo ki belé tout mona ki yote ba nouvelle nous alango pour ni moi tamula ibo tout moni yote. C'est Rachel azalaki absent na Europe parce que azalaki na mission en Angola pendant une année et par la grâce de Dieu nzamba sunginga na enregistré album nanga na mboka Angola et le naza de retour na Hollande. Merci mingi sœur Rachel to ki nzamba sali grâce na mission en Angola au na support za album est-ce que toko koyeba combo album oyo elibiso au sein de Angola et puis tu vas séjour parce que tu apprendre que kuna vraiment Angola ningana ki nzaba sali ngolu akelo na manzambe okuti na ba grand il faut reconnaître c'est pas nouvelle autozu état que média que nzaba sali ngolu que okuti na ba grand et puis titre album et puis makamune le kai kuna na niveau ya Angola na pesa ndia ba tourner so o ba yamba ki sera Rachel Angola Mbote le kola ba sœur na biso ayembaka Ima Sophia et puis nous surtout nakanisi to peso micro oyibisa bandeko micro yango loba. Merci papa Placidi de Jésus. Titre album nanga eza Alouche ona lingala tolobi mwinda donc mwinda na bomoy et ça na 10 titres kala mingi te soki nzamba permettre asungi biso ekobima na décembre na 2015 oyo et nzamba salinga grâce ya makasi na mboka Angola. Pendant ces jours nanga ya une année en Angola nzamba salinga grâce que na kutani na ba grand oyo baza ba grande sœur ba grand frère na musique lokola maman nanga Irma Sophia grand frère nanga Dodo Miranda Guidistino no baza ebele Micho Moïse baza ebele en tout cas bakuma mususu eza vraiment importante na tanga na télévision mais na pesi bango nyonso mbote kuna na mboka Angola. Merci pour na kei na bango, merci na ndenge bayambaki nga bien balesi nga bien en tout cas nzama pambola bango ya mingi ba titre eza ebele na album ya Sœur Rachel neto lobby to na 10 titres mais en global na banzembo nyonso o nazo message on a memeli bato ezali ke bon na otombola ka nzambe na ngai na album oyo parce que na likolo pe na se na moni mosulo kola nzambe na ngai te na tanga pasi na monaki mosusu te akoki kosunga ngai na o na ngai na leki na bomo na ngai yango na nyonso na komisi nzambe na ngai na album oyo et bana nzambe bazala dessus te basomba album oyo na yebi ke album oyo eko édifier peuple de Dieu makasi et voilà. Ok, merci beaucoup sœur Rachel donc yesu karande atomwa minzambe aza mu contenu surtout tukuta ko brisque moto so tamula mingi te album ma bientôt ma bientôt na ngina yeba est-ce que oza à peu près na moment oyo album ko bimato to sera surprise. Bon eza normalement eza surprise mais nakolo ba ekobima na décembre mais date exacte nanto che date te parce que eza na préparation tozo préparer concert nango et ce qui nous va permettre kala mingi dans quelques semaines to annoncer date ya concert oyo et la sortie officielle album ya Sœur Rachel. C'est Rachel limsana katayo parce que wana bi ko ngolo baté mais tozwa ba nini que c'est Rachel a ko signé ba contrat moko ya minene to lingi ce que ngolo bata comme mais est-ce que c'est vrai na niveau ba état si tozwa que c'est Rachel ba porter moi ma case ba lukaye to za 5 presse eza ndenge nini so ngolo baté première réalité
Non, c'est Rachel Azana producteur déjà, afin en France. Papa Inacio, si bemol production. Na pesi mbote sika azali, en tout cas, sama pambola papa o makasi na ndenga zo sunganga o soutenir ngai. Ata na passe na bisengo tuzela chaque fois na yé ensemble. Donc ça va, tout ça na biso bien na producteur nanga. Ok, merci, c'est Rachel. Hein? Tu peux pour terre na mbote comme on a papa Inacio, tu peux sur mbote le Congo TV.com et puis sur mbote mingi. Merci mingi. Sœur Rachel, to Zouaki va texo, tu as dit que sœur Rachel a nominé. Aux nouvelle et tindi biso penato ya awa to lukayo. Babi na Hollande après Nathalie Makoma, tout le monde sous serment à Hollande a nominé. Alors, to lingi vraiment ba Christ, ba chrétien, ba na Hollande de bien Kayemba, ba soutenir. Bête na biso masolo o nominé, o nominé. Ah, papa. Bon, na nyonso nzamba zwaka lokumu, na pesi lokumu. Yende mutao sala makambo nyonso. Sans nzambe na ngai, naza na ngai loko pamba. Donc, naza lokola musali o azosala na elanga na ye. Donc, naza lokola esclave. Nga naza na ngai ya koloba te, ya kobakisa te. Donc, c'est solo? Bah oui, nzamba asali nga grâce que naza nominé. Oui, c'est solo papa. Naza nominé na 2 award show. Award ezali eza programme moko ba pesa trophée na artiste au hasard reconnu na monde ou bien na mboka. Donc nzamba asali nga grâce eza fondation moko ya ba Nigérien basali organisation wana et bandimi musala o sera chlazo sala pona nzambe na ye yangona ba sepeli ba nominenga na catégorie ya the best gospel artist ya 2015 naza pena catégorie the best video ya 2015 na pena the best gospel song ya 2015 et voilà nana ba catégorie 5 donc mais c'est Rachel mais quand on explique ça batu bazolanda batu nyonso baza batana tina bakishasa partout ba pays o ba pays lusophone ba portugais anglophone ba anglais bon déjà ba francophone best song eza nini yo bi anglais so bien honte best gospel so ki musique na bité mais quand explique batu na lingala to na français best song eza nini ngana yebi me batu so ba bango best song c'est nini best video so best gospel no lobiana music of musician ezali nini explique tout ba yeba et puis ndenge nini bato kosala po ba voter yo procédure ezali ndenge nini best song ezali elaxi meilleur chanson ba nominé nga eza nzembo na nga ya louge album titre album nanga yangona eza nominé na programme oyo naza pe nominé le meilleur artiste à 2015 par la grâce de Dieu. Et voilà. Mais artiste chrétien bien sûr hein? Oui, bien sûr. Nga nasala la kanzambe nanga na sala mokilité pour mokilé pour sanga elokote. Soki nazana bomo eza peut nzambe yemoko a permettre nazala na katne sika oyo nasolo na bino lokole ya Congo TV. Donc voilà, procédure ya vote ezali tous un site ils a 3 fois w.admaimani.com donc 3 fois w.admaimani donc adma is ADMA imani IMAANI.com kuna bomona ba catégorie za ebele ba catégorie ba artiste ya musique profond baza pe wana mais nga naza na catégorie ya gospel donc si vous avez na catégorie ya gospel bon mona the best song of the year the best video of the year wana bon mona so bo cliquer kuna bon mona ba photo ya ba artiste nyonso baza nominé bon mona photo ya Sœur Rachel et na ya photo ya Sœur Rachel ba komi vote donc so ko cliquer na bouton wana ya vote elaxi question voter de pour na Sœur Rachel. Donc ça bien ce qui bosungi œuvre nzambe ke liboso parce que bosala ngo pona ngate
mais bosala mpona nzambe parce que nga na osalela mokili te na osalela nzambe nzambe ngo na osalela yango nzambe bino bosalela donc nzambe abongwanaka te donc bovote se Rachel na mosala oyo merci. Okay, merci mingi sœur Rachel nakasi bato balandi yo bien biso tosenga na bana Hollande bana ya partout eza bana Hollande te mais bana Hollande basœur bapasteur bayaya bandeko ya sœur Rachel Makonda bato oyo balingaka papa na ye José Makonda amutia malamu bato balingaka mama na ye mama Adida mama Diaconesse mutia malamu aza mwana monga bato na famille chrétienne tosenga bato surtout colonne de la vérité Dieu vivant Effailli, Gloire et Salut, Maman Gisès Kazali, Pierre Angulaire, Amen Ministry, Pasteur Kaloubi, Francis Godet, Batnos Paza Koutekuna, Sœur Laetitia, Batnos Tukuna, l'église, les Rochers, Evangeliste Albert, Docteur Kiss, Batnos surtout, Baza Kote Oyo, Bayebi, entre autres, Binobo, soutenir Sœur Rachel. C'est un média Medina pour voter, sœur Angèle Siki pour voter, maman Nabiso Mima pour voter, sœur Nabiso, avant que Liban va voter, sur 5 va voter. Frère Jonathan, frère Dimitri, frère Bénédicte, bon ça là tout, vraiment Hollande peut aussi payer là que non, nous Nabiso, à niveau Yamboka OEP à tout le monde sœur Nathalie, ma comme à l'autre, tout ce qu'on sœur Nabiso à ça 100% musique chrétienne, tout l'ingé vraiment à gagner puis à rapporter coupe en Belgique il y a France dans un corps pastoral donc passer nous apôtre président bino tout au senga chrétien tout il y a partout en Europe il y a pastoral Europe de soutenir sœur Nabiso c'est la chute comme dans cette émission Nabiso ce que ça a un mot à dire na batu ozolanda yo batu oko remercier batu oko encourager parce que non c'est un artiste émission pays surtout bo ozolanda yo mama Julia legne bino yeyo frère Mutaka moko legne bino yeyo sœur Marlène Marlis legne bino yeyo munda ndema sali ba frère Renaud Lokwa ba sœur maman Rogacienne pour soutenir sœur Nabiso Ima Sophia benga batu pe ba voter moi de la fin oko pesa na batu wazolanda osikoyo topesi micro topesi micro topesi yo oloba oyo tina mutema na yo mais no pesa batu bandana ko remercier et puis bandana ko senga bango quelque chose particulièrement topesi micro ya Liko TV lokola kongo tv.com. Merci na mutu nyonso azolanda c'est Rachel. Merci na papa Placide de Jésus na Congo lokole ya Congo TV o baye ko salanga moi surprise awa na répétition esika na répéter na église awa dans na église ya Colonne de la Vérité et pas pasteur Samindonga Samuel Ndonga ministre na pesi mbote sika azali en tout cas na cause de la ingratitude hein faut la reconnaissance nazana nous reconnaissant na nzambe o apesinga likabo o ya koyemba nazara reconnaissante na nzambe apesinga likabo ya koyemba en tout cas nzambe nanga nazana eloko opesa ete yango na esengeli kana kumisa ye tango nyonso natanga passe natanga bisengo nazaka wana ka pona kumisa ye na saila ye na pesi merci na famille nanga nyonso o bazala tango nyonso na ngai butu pe pokwa tongo bazala tango chaque fois na sœur Rachel pona ko pesa conseil pona ko soutenir na financièrement et physiquement et oui merci na papa nanga papa José Makonda babengie l'homme 1000 giga 1000 giga en tout cas papa nanga azana un problème to bengie babenga ka espoir ya Rotterdam espoir ya bazombo na pesi babise belé pa maman nanga en tout cas maman Adida Kiese o baby na mboka baby lokola mama Pauline Zinga na pesi ba mbote ya mingi mama merci pour na soutien na yo merci na ndingo za tango nyonso wana pour pesa un concert malgré que mo se Rachel pesa la moi ba fier na ye mais maman nanga tika ngate en tout cas na pesi ba babise belé
napesi bapasteur na ngai esika nasambela bamentor na ngai oyo baza encadre ngai na spirituellement napesi bango mbote ya mingi na kombo na Yesu. Papa Sami Ndonga, papa André Manzambi, papa Levi na reine napesi bango mbote ya mingi. Nabosani te prophète Gloria Mola oyo aza papa na ngai oyo asungi ngai makasi na mboka ya Angola na carrière na ngai. Napesi bango mbote bango nyonso. Mama Irma Sophia napesi babizo ebele wana mama na ngai ya motema. Napesi bandeko baartiste nyonso na Angola bambote ebele baza tellement ebele. Tozana bapapa Dodo Miranda, Joy Sola ingénieur de son nakobosa na ye te wana grand frère. Napesi mbote pa elema na ngai Micho Moises. Napesi mbote pa papa Guy Distino, Dodo Miranda baza en tout cas baza ebele. Nasengi na ba pasteur nyonso ya Rotterdam wana nakobosa na bango te napesi bango mbote baza tellement ebele bakombo eza ebele. Nakotanga papa Kalubi, papa José Koko, nakotanga papa Gigi, papa nani lisusu, nakotanga papa kosunganga papa Jari, docteur Richard, papa Pi Roger. Et en tout cas boza ebele ba mama baza ebele, mama Trésor, mama Bijou. Nabosani te oncle nanga o asunganga makasi diacre GG nzama pambola ye. Nabosani pe te nakozala ingratité en tout cas na bato o bazo sunganga na nyonso si bomol production o aza producteur nanga na saluer manager nanga ya mwasi Myriam Esikaza. C'est à Myriam que Dieu vous bénisse. Il y a le balingala te donc final le bana français. En tout cas napesi ba camarade na nyonso mbote nzambe apambola bino ya mingi na kombo na Yesu. Ok, merci beaucoup c'est Rachel. En tout cas merci na ba nyonso balande biso. Napesi merci na réalisateur na biso pe osa montage Carlos Kaluza mais Blanche. Na bengi bino na rubrique na so sika ozali adoration dans émission en direct na prière. Le 17 octobre to adorer Nzambe na biso. Vraiment merci la frère Grandredi, sœur Nati, sœur Karine, maman Juliana, sœur Fifi, Fleur de Lys et puis sœur Violette Baneko nyonso o ba travailler na biso na lokola kongo tv.com. Vous toujours branché et ba tous pour na biso bona chaîne na bino bokotaka et boza dessuté. Nzamba mbala biso ozali et je dis au revoir. C'est Rachel, to comment muke, le comment muke pas Jesus, Jesus, Jesus.